États-Unis azoyamba une délégation ya République démocratique du Congo pour na koyokana na matina ya makambo ya accord stratégique, partenariat stratégique co-signamé entre République démocratique du Congo na États-Unis. Sengeli ba base militaire ya Amerika et vanda et tongama na République démocratique du Congo pour sécuriser ba accord nyonso oyo partenariat oyo nyonso toni tongo na soute o M23 o boye jamais parce que ba intérêt ya Amerika ko vanda awa esengeli ba tonga ba base militaire ya Amerika awa na mboka ya République démocratique du Congo ata kutu non nzambe asunga penza ke lokola ba mboka nyonso elamuki pona koyeba ke réellement le Rwanda tana yekoki ameli makile ba congolais sikoyo asanzi bamboka nyonso basanzi même Luxembourg parlement na bango balobi jamais Rwanda akorate te anetumbu bamboka nyonso balobi Rwanda esengeli basanctionne ye Rwanda au bout du mur Kagame régime naye déjà prêt à déclin. Salutations mes amis dans la diaspora de partout vous êtes. Salutations à tous les patriotes Wazalendu dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. En tout cas, bienvenue dans cette belle émission qui vous est présentée par votre serviteur Moana Manianga. Tout droit au titre pour ne pas prendre beaucoup de temps. Premier sujet, je vais d'abord vous donner un communiqué venant du ministère du Transport signé Jean-Pierre Bemba. Au deuxième point, on va vous parler de la situation sécuritaire. Combat acharné hier 5 mars 2025 au niveau du territoire de Mwenga. Nous sommes au sud Kivu. M23 et leurs alliés qui se sont affrontés avec les Wazalendu et les FARDC. Toujours pour le contrôle de la plaine de Ruzizi, contrôle de Kamanyola, contrôle de Ouvira. Dit au contrôle quelques traîtres dénoncés déjà. Alors, interpellation au gouvernement congolais de nous mettre à l'écart tous les traîtres dénoncés. Pour gagner la bataille, il faut mettre les traîtres hors de notre armée FARDC. Troisième point, on va parler de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, maman Lucie Tamlin. Elle a déclaré hier, depuis sa résidence, il s'est encharné, il a haussé les tons contre la barbarie de M23 RDF sur l'enlèvement des malades dans les hôpitaux à Goma. Donc, Maman Lucie Tamlin a haussé les tons contre la barbarie de M23 RDF pour l'enlèvement et ça, la mikuna nakati ya ba hôpitaux nakati ya Goma Oyo ye azeliko skive mais déjà Maman Lucie Tamlin a haussé les tons. Quatrième point, on va parler après rencontre et à Maman Première ministre Elongo Bazalaki Elongo na papa Nabiso Constant Mutamba ba recevoir qui jeunesse Simanango Ayamba qui ba président et à ba parlement nyonso provinciaux na kati ya 26 provinces Maman Première ministre a se dirigé qui na kati ya Congo central toujours kati na mobilisation pour la unité Yabajen, unité Yabana Mboka, pour faire face contre agression, mobilisation et à fond pour la militaire Bazana Katia Front. Wana 5e point, en bref, honte au sommet de l'État. Une honte au sommet de l'État. Maman Judith Souminoa, première ministre, Abimisaki, odeur, il y a détournement. Abimisaki odeur, il y a détournement d'après Bazolo, il y a ministre, il y a justice Constant Mutamba. Devant tout le monde, maman Judith Souminoa va dénoncer il y a Zoko Lumba Solo, il y a détournement et pas il y a ministre, il y a justice Constant Mutamba. Est-ce que ils ont un amateurisme ou bien c'est d'une malaise au niveau il y a gouvernement congolais?
na pesa bino na nous communiquer outi na ministère ya transport. Communiqué du ministère de transport. Un moratoire est accordé sur le contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce est accordé jusqu'au 30 juin 2025. Il est demandé à tous les requérants âgés à partir donc de 18 ans de se rendre au site de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire, CONADER. Ba nyonso bakende ko se rendre kuna na CONADER kuna nde bazo kopesa ba permis de conduire oyo isa sécurisé, permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Mutu nyonso a se rendre esika ya CONADER na ye ya plus proche ya adresse na bango, commune na bango. Donc il est demandé à tous les requérants à partir de 18 ans de se rendre au site de la Commission nationale de délivrance de permis de conduire, CONADER, le plus proche, en vue d'obtenir conformément à la réglementation en vigueur le service national, service de l'État compétent, basa chargé na strict respect et à mesure oyo sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo et signamé Jean-Pierre Bemba à partir du 4 mars 2025. Maintenant, toke na kati ya bitumba. Wana ezaki nango communiqué na bango ba chauffeur ba yekula na bango ba yekula na bango pe code de la route parce que le problème dans notre pays, la République démocratique du Congo, code de la route ba bafuwa yango. Hein? Et c'est ngili mutu na mutu azwa permis de conduire vraiment biométrique, hein, sécurisé avec puce. Avant peu aux wango, bah na couper ce mois ba examen, bah ceux qui ont chauffeur to, za mutu moko ba lokota ba bambelo kaka non. Faut que la code de la route, c'est pourquoi que toi na mbeba problème makasi na kati ya makambo ya transport na Kinshasa parce qu'il y a de ces gens ba tikala ko kotisa code de la route na mituna bangote. Là mutu asali code de la route na poto ana difficulté ya ko conduire mutuka awa pe yo chauffeur awa Kinshasa kene na poto okosala ba accident mais ezaka code de la route ka moko mais pourquoi tu ko mettre en application te alors esengeli biloko wana nyonso ministère ya transport a le kana ko betela ngo sete wana nanu pona ba permis mais en tout cas pona na nzela omeki ko dévier code de la route en tout cas wana mbeba makasi pe okofuta amande e makasi bon tokena nuna makambo ya Sud Kivu kuna nde bitumba elekaki mokola lobi le 5 mercredi le 5 mars 2025 nini elekaki kuna na territoire ya Mwenga na kati ya Sud Kivu affrontement ezalaki makasi entre ba alliés nyonso ya M23 pe FARDC na ba alliés na EP itumba ezalaki makasi wana bazobunda pona nini ba M23 bit na bango ba récupérer plaine ya Ruzizi pe bazwa Kanyabayonga bazwa Uvira. Alors lokola bakoka na bango te mde toyokaki ba M23 mususu ba dévier na ba côté mususu po balingaki ba yape na Uvira me bakoki te pona kokende na ba côté mususu ba Nord Kivu ba dévier na bango na banzela mususu wana kaka pona koluka comment bakokende ko dévier nzela bakende na ba Fizi bakende na ba Nord Kivu basala ba zoba na bango. Mais en tout cas ba M23 donc na ba aller na bango ba zalaki stoppé à la régulière, hein, na zoba na bango balingaki basala kuna na kati ya territoire ya Mwenga na Nord Kivu. Le M23 comptait prendre le contrôle total ya plaine ya Ruzizi et en direction de la ville de Uvira bakoki na bango te. Alors na makambo nyonso ezoleka sur terrain ba wazalendu bazobenga pe ba population civile donc ndenge tokolo bake o baka bazala bamboka wana bajouaka rôle ya renseignement bamoni ba événement bakangi ma photo to image bakotinda to batindi te message
société civile peut alalité azoko alerter gouvernement na babuzo ba ebele parce que tant que tozo échec to sala kapé évaluation to vani to sala évaluation qu'est-ce que ça marché qu'est-ce qui n'a pas marché na bituma to sala ki nango koma Goma Bukavu et kende kaka bouye et sans évaluation ça ne peut pas se passer. Il faut évaluation ya koyeba ko bimisa nani azalaki à la base pe s'il faut ko remanier to sala réforme to longoli ole que total akabato qui ont fait tomber banda bunaka na tilelo bazaka kawana en vie et en service. Ça ce n'est pas normal et voilà vraiment ils appenza couper ça point na ba kambi ya mboka te. Alors biso to anasima le président Félix Tshisekedi to Monique akomana makilana biso parce qu'on a volonté politique pour ko changer mboka oyo alobi non na ba dialogue nyonso et comme ma toté kamboka ba dialogue esalama 1+4 2009 2013 ba dialogue nyonso esalama ete kada ngomboka et alongo pour profit il y a République démocratique du Congo te. Alors ba traître oyo basili ko cité to cité ki bango déjà na kati ya ba émission mususu pe to zo koba na ebité so ki président de la République azaka pe na tenté ya ko vanda kana ba réseaux sociaux koyoka kamoko moko mais du moins ezana ba service mobimba ya media service mobimba na kati ya présidence et ezake balandela ka ba chaîne nyonso en ligne pe balanda ba chaîne nyonso ezake ya na tenité pona koyeba nini bato bazoloba quelles sont les propositions quelles sont les critiques de ba memeli mokonzi ya mboka ya na service mobimba oyo même na service na biso ya communication ya présidence bazana ba information nyonso esengeli ba memelaka mokonzi ya mboka. Alors ba traître oyo to sitaki mokola lobby d'abord yemoko muto ako kambaka 3e zone de défense placé de Masunzu wana nde aza penza mutu moko donc à l'origine ya destruction pe ya déstabilisation pe to cholama. Hein? Donc ce qui est de ces autres Sony qui est moi Rwanda muke bozoko kate donc o bazui donc Sony moko tozo lata papa na biso président Félix Tshisekedi alati Sony wana nyoso bato bazo lati ces Sony sont encore dans les postes donc le kola ba cité ba kombo ya le général Placide Masunzu lobito sitaki kombo général Mandefu kuna na kati ya axe ya Lubero oyo asila ki ko décrocher pe donc Placide Masunzu Yav, wazeli mwana ya général Yav wana. Azape côté ya axe ya Bukavu kuna, axe ya Sud Kivu. Donc bangonde basiliko kwisa susu penza mboka. Alors nani su basiliko bakisa lelo, babakisi kombo mibale général Leonza André Kotazo, général Kambale Tito, général Gervais, général Kambale Tito Gervais. Bango basiliko bakisape bakoisa kana no Minova bango na général Kotazo na général Tito Hervé Gervais bango bakoisa ka Minova de bango suko baza à la commande pour kokoisa Sud Kivu et otozolo bela lelo mais bakambia mboka bawazelendu balobi soki kaka gouvernement congolais à comprendre en charge bateau pour mettre bango hors d'état de nuire na kati ya FARDC. Alors bawazali nous bako s'en charger na bango wana déjà yango balobi donc Kamanyola Uvira eza na ba trouble ko huta na bango ba infiltrer batu bako teka ka bateni pa ya ba M23 ba pesa bango ba carte ya FARDC déjà général moko bakangi azo teka ba carte ya FARDC pa ya ba M23 po ete babima lokola baza ba FARDC. Quelle honte et humiliation ya mboka à partir de bateau trahison ya boye, ce n'est pas possible. Hein? Il faut quand même to vanda to lobani to ça les réformes to temo panzi oyo ba sala et le côté. Donc c'est ça qu'on peut dire na kati ya ba dénonciation o ba wazalendu basili ko sala bazo senga kaka manduki pona ko bunda contre banguna ko bazo bebisa mboka na biso République démocratique du Congo. Maman Lucie Tamling asili ko tombokela ba M23 armée rwandaise o bazoko enlever ba malade ya batu na ba hôpitaux na Goma. Eza inacceptable d'après ambassadrice ya Amerika na mboka ya République démocratique du Congo. Alors violation flagrante ya droits humains et pas ya ba M23 na ba zone obisika bango ba vandeli. En tout cas maman Lucie Tamling
Tramelin s'exprime contre AFC M23. Hein? En tout cas, Azana Kanda contre Bang. Koyoka enlèvement, enlèvement ya ba malade na kati ya ba hôpitaux, bo côté ba hôpitaux, bo bandi ko zo ba malade ya batu, ali bo enlever bango bo kena bango wapi e banité. C'est inacceptable. Alors binini. Eza acte wana ezo refléter mépris flagrant pour la paix na population locale. Donc eza ko mépriser mépris flagrant ya paix oyo bazo kolinga ko installer bango ba boy na bango yango ba boakisi ba beti yango kisambete me ba niateli yango. Alors ambassadrice des États-Unis na RDC a s'exprimer a exprimé peu indignation na ye face na ba événement ya boye. Alors il n'y a aucune excuse pour de tels actes odieux. Ya mabe, ya soni. Les dénégations du M23. Donc ba dérèglement bizali le mabe, ya kotengama, ya négatif, ya ba M23. En tout cas, ezoko paie sa crédibilité ya mbokate. Et ba groupe armé oyo bazakuna esengeli bazala tenu comme responsable M23 RDF esengeli bazala tenu comme responsable ya ba violation nyonso ya droits humains ezo salama etumbu fo ekweya wana déclaration ya ambassadrice ya États-Unis na mboka ya République démocratique du Congo vraiment a présenté a exprimé indignation na ye koyoka biloko ndenge na salama eza batu moko bazangi conscience bazangi bongo donc bazo se comporter comme des animaux ata kutu. Ah non, Nzambe asunga penza ke lokola bamboka nyonso elamuki pona koyeba ke réellement le Rwanda tana yekoki ameli makile ba congolais sikoyo asanzi bamboka nyonso basanzi même Luxembourg parlement na bango balobi jamais Rwanda akoratete anetumbu bamboka nyonso balobi Rwanda esengeli ba sanctionner ye Rwanda au bout du mur. Kagame, régime naye, déjà prêt à déclin. Aux États-Unis, azoyamba une délégation ya République démocratique du Congo pour na koyokana na matina ya makambo ya accord stratégique, partenariat stratégique au éco-signamé entre République démocratique du Congo na États-Unis. Donc, bakoyamba na 2200 Kaiboum House Office Building. Wana kombeza en anglais. Donc ndaku oyo bisika bako sanganela, bisika bako yambela bango, bisika masole ko betama. On a la kati ya congrès américain bako yamba mana ba congressiste américain ba betali soro wana. Alors le président Master avait invité tous les membres à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américains à une réunion avec une délégation au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Babengisaki, Papa Master, Oaza Kolanda Trump. Et à cela qui a invité les membres de la commission des affaires étrangères na kati ya Chambre des représentants américains, la réunion moko elongo na ba délégation ya au niveau bazuta République démocratique du Congo. Kolandi sama nani Maman Thérèse Kai Kwamba Wanière, François Mwamba, anakata délégation go Patrick Loubeya. Hein? Patrick Loubeya. OK, ça va. Kizito Pakabomba. Kizito Pakabomba. Ça ministre amine Patrick Louabeya. Julien Paluku, muta commerce extérieur Azali. Michael Lukoki, Azali chef directeur du cabinet ya premier ministre Yepe Akozala. Désiré Cachemire Eberand, ye Azali na Kokamba conseiller en charge de la sécurité ya Mokonzamoka. Donc voilà un peu de délégation et Kozala kuna na moi Mukuse na kati ya Amerika.
esengeli ba base militaire ya Amerika ezovanda etongama na République démocratique mpona kosécuriser ba accord nyonso oyo ba partenariat oyo nyonso tolingi tomona sute o M23 o boye jamais parce que ba intérêt ya Amerika ekovanda awa esengeli ba tonga ba base militaire ya Amerika awa na mboka ya République démocratique du Congo. Délégation ya Senko ECC kotambolaka bisika nyonso kozwa ba avis ya batu pona projet na bango ya paix na kati ya Grand Lac bakendeki pa Museveni bakutana na ye dans une délégation de la Senko ECC échange avec Museveni ezaki depuis le 4 mars 2025 basili ko échanger pour la retour ya paix dans la région du Grand Lac et ça dans la kati ya cadre dans le cadre de l'initiative du pacte de paix, pacte pour la paix et le bien vivre ensemble. Alors, d'après rapport Nabango, oyo basili ko pesa et pas Museveni, Museveni a sepeli na proposition Nabango pour na paix na kati ya région ya Grand Lac. Balobi bayambi bango makasi pe Museveni a sepeli na kati na makambo na bango baselaki ko yebisa ye. Donc c'était bien accueilli. Initiative na bango ezalaki ko yambama malamu. Pe a pesi accord na ye Museveni na kati ya initiative na bango. Alors, dialogue franc et salama autour de la paix dans la région. Alors, pe Thomas Lubanga alandaki bango awuti Ituri, alandaki bango na kati ya Uganda, pe sima ko yamba Museveni de ayambaki pe une délégation ya ba Ituri belé pe bazala bango en exil kuna na kati ya Uganda, bayamba maki elongo na Thomas Lubanga wauta déjà CPI me abimi akoti sous groupe armé azongela manduki po ya kozwa pouvoir ayoki kaka te margemba ane belé na kati ya CPI. Donc ya passe. Donc que le 27 mars non le 27 février 2025 bayamba maka pepa ya président ya Brazzaville Denis Sassou Nguesso toujours na kati ya initiative oyo nyonso pona bango basilisi nde baye kopesa déjà rapport na bango epa ya président Félix Tshisekedi banda le 4 mars 2025 basukisi makambo na bango wana basili kopesa rapport na bango epa ya président Félix Tshisekedi. Donc projet wana ya bakatolika SCC eza déjà na mesa ya mukonzi le président Félix Tshisekedi toyebite ndenge yesiko akojije yango parce que déjà za na ba initiative na mususu ya gouvernement d'union nationale pour ko faire bloc autour du président Félix Tshisekedi contre M23 peu agression rwandaise. C'est pour cette raison même propagande Yamakasi sur l'unité du pays et aussi le gouvernement congolais. Pour na kosuki sa tozo kende sikoyo na altercation, affrontement et salamaki na bosangisi ya ba jeune na gouvernement congolais pour la mobilisation ya makasi oyo ba zoko benga congolais telema congolais debout campagne moka makasi oyo zoko sangisa ba congolais na bomoko pona ko faire face contre ba agression pe bazo sangisaka mbongo pona kopesa ba soda na biso baza au front. Alors maman premier ministre aza na matadi kaka pona likambwana. Donc maman premier ministre Judith Suminwa est à Matadi pour la mobilisation sur l'effort de guerre. Alors, il y a un meeting populaire dans le stade d'Amar. Dans Matadi, elle a exhorté la population à se mobiliser pour défendre le pays, pour la défense du pays. Alors, Nini Susu Tokoko Lobakuna, Asiliko Yebisa Bango Bazala Moko ba contribuer pour l'effort. Yamboka Mutuna Mutu, chacun esengeli asa l'effort moko boye ko sangisa moninga za pemeni ko zwa makanisi na ye pona toza la bomoko to faire face ole ke toza la diviser makanisi mutuna mutuna oya ye ko yina bakonzi bakambi tango yote tozo faire face na ennemi to kanga bomoko mutu ayeli biso ko bungisa biso na ndaku to kotala nanu ki mésentente na biso na ndaku te to sanga na to bungisa nanu ennemi akende bongo to tikala ko traiter makambo ya mboka na biso ya ndaku na biso mais pona ba opposant ya bongo te ke to ba profiter ke lokola kuluna azo ko kotela biso na ndaku pona ko boma biso ale biso to bandi ko swana na biso kuluna abanda to kotela biso kuluna boma ye donc ça c'est vraiment
très compliqué dans Mboka Nabiso. RDC, on n'a pas de politiciens, même la carte pouvoir. Au bas la carte inno sacré, au bas de l'opposition, il n'y a pas de politiciens véritables en République démocratique Congo, parce que jamais inacceptable, irrésolu que Moutouaza na carte gouvernement, mais Azoko Lingakuto M23 Aya, Azo Lingakuto ke Kabila Azonga. Ça c'est vraiment perdre la tête. Donc, Tozana Mboka Moko et Sengeli, campagne et Salma Makasi, mobilisation et Salma Makasi, la population congolaise, à partir de 18 ans, Tilikolo, était comme Mabatoubaï Bako raisonner. Dans l'unité congolais, Totelema, campagne, Ezo Salama déjà, et Bandaki déjà, maman Judith Soumino, Sima Yako Yamba, papa Ouazeli Kokamba, assemblée provinciale, il y a Matadi, Mantezolo, Fumu Mantezolo, Pe Ayambaki, ba Obazo Kamba, ba assemblée provinciale, na bango na babisika nyonso dans les 26 provinces, Ayambi bango, ndi akiti na Matadi, alindisi bango makasi. Mais avant, pe ayama bango, bazalaki non pe na masolo na ba jeune ya Kishasa awa. Bazalaki na masolo na ba jeune ya Kishasa awa, ne ba lekani ko betena. Alors na kati ya masolo bazo solo na kati pona makambwana, papa konsamu tambaye déjà bandaki ko récolter bambongo ya basoda na ba église. Bon, nga ndenge ba analyse na moni que peut-être eza moi ko la paix responsabilité ya mutu akobomba mbongo. Na kati ya mobilisation oyo salama mama j'ai dit to sumina asemo amilakisi donc abimi lokola garant ya kozwa kabambongo wana et quoi s'en charger nango jusqu'à la destination. Alors je ne sais pas ce qui déjà moi trouble les akuna ya gestion ya mbongo wana et au monde na que vraiment makambo simba kite na kati ba discours na bango na pas ko samutamba azolo ba déjà que nazo ka solo ya détournement ya mbongo ya basoda. Or que nani oyaza responsable ya kubomba mbongo wana ya basoda eza mama premier ministre ndi na kati ya sala mama premier ministre pasanga ki malabate aye koloba est-ce que awa moko na kati na biso ana solo alumba solo ya kimoyibi ya mbongo ya batoto osangisa est-ce que botuna o bakola na ngai longo tanga na otanga na tikala jamais ko tricher te biloko nazala kanango te mbongo nebezo zala récolter et ko kende tina destination nango est-ce que bakambi mboka bako s'affronter tina niveau na ba se dénoncer hein yango ba tuni mituna est-ce que ça amateurisme donc bato ba yekola ko kamba to eza nango affrontement moko et salami to eza malaise na kati ya gouvernement na biso ya République démocratique du Congo et esika tokosuke la pona makambo ya soni oyo penza tosili komona soki bokolanda bilili wana eza scandale balobike eza penza scandale et salami au sommet de l'état scandale toyo kana no en image ndenge makambo lekelaki bongo tokozoma loba ya suka soki ozali ko gérer service public ko ba ete mbongo anezali ayote ya famille na yote ya tata na yope est-ce que bozoyo ka solo ya détournement lokola ngai na saloyo na zoyo ka solo je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya mwibi ya mbongo ya l'État. Soki ali patriote ko détourner mbongo ya basoda te. Joka nini? Baza wapi? Nani misamwa? On doit savoir distinguer l'argent de l'État de l'argent privé. Il faut qu'aucun ami il est possible de distinguer sans tricher. J'ai fait beaucoup de distinctions, j'ai été retenu assistant sans avoir visité aucun enseignant. Aujourd'hui, je suis ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sans avoir triché. L'école primaire de la ministre d'État et je suis talobé à Zokasu. Bino vous êtes d'accord et n'est toza awa.
parmi bino sur la corruption ça vous monnaie normal est-ce que c'est normal protocole yango ok donc solo wana awa ekoki kozala te. Je vous en prie, vous tous qui étaient vraiment branchés, vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne, que toutes vos activités, vos affaires soient bénies. Nous sommes à la fin de cette émission. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec de la victoire est certaine. Au revoir. Et à la prochaine. Commentez, likez, aimez l'émission, likez l'émission, partagez.